Merci mingi na bandeko oyo bozali kolanda biso sur la 3W radio télévision lisolo. Na pesi mbote na balandi oyo bamesala kolanda biso chaque fois na ba émission na biso oyo tosalaka en direct ya ba vidéo pe boyebi tozali bato ya média tosalaka kaka na ba vidéo te mais na site na biso ya 3W radio télévision lisolo.com. Lelo na ye lisusu pona ko expliquer bandeko na ngai ba congolais ba congolaise na likambo oyo etali likambo ya mabele ya Congo oyo lelo biso ba congolais tozwi yango na distraction. Pourquoi na lobi ke makambo ya Congo tokomi kozwa yango na distraction lokola théâtre toboya ba théâtre biso moko ba combattant toboya ba théâtre mais tozali ba les premiers oyo tolingi théâtre koleka ba batu oyo basalaka théâtre. Pourquoi na lobi ke moi distraction continue kati na lit biso moko ba combattant makambo oyo tokomi kosala na kati na ba YouTube eza kolakisa ke non toza ba aventurier yango moni ke voir même na côté mususu bakomi koloba ba combattant bazalaka na langage moko kaka lokola batu ya théâtre. Tokomona moto mususu asali vidéo akize moninga na ye mususu pe asali vidéo akize moninga mususu pe asali ya koswana. Alors tokomi ko comprendre te na kati na lit biso ba combattant tokomi lokola ba comédien bato il faut batala ke non combattant kingani akofinga ndani totala combattant bo abimisi alobeli motu boye combattant mususu alobeli boye d'où tomene distraction na kati na lit oyo. Alors ndeko ozali kolanda biso ozali combattant ya wapi ya Facebook ozali combattant ya wapi ya ndaku na yo ozali combattant ya Skype pona kopesa ba information na Skype bande konanga naza koyebisa bino soki ozali combattant okendaka ba marche te oza pe ata na groupe moko te oyo osadera siko nazali kotuna ozali combattant ya wapi. Pour un combattant il faut azala na groupe na ye oye asadera alanda ba principe ya groupe na ye mais yo lobi ke ozali combattant mais ozata na groupe moko te oyo ozali kobundela ozali ata na groupe moko te oyo osadera d'où ozali combattant ya benjir yango lelo tozali komona ba combattant ebele bazana bango ba combattant oyo ya ba critique na tango vidéo ebimi ya komi ko analyser ko finga ko tia ba commentaire ya bien te. Alors si on a comprendre te combattant ou ya Facebook combattant ya Skype combattant ya Benjir mais marche à mon anagate à sa dérata na groupe politique mon côté soit groupe ya ba combattant mon côté mais aza koloba combattant. Alors bandeko ko bozali kolanda nga soki bozala ka ba combattant oyo ya ba analyse bosa dérata na ba groupe te bokenda ka ba marche te na kosenga na bino bo seter au lieu bozala ba combattant biloba loba po ekofuta rien likambu engindi na mikili na poto likambu ya traité de Nice na banzi tozala double langage, c'est-à-dire na ba langage o tozala ngo il y a d'autres personnes baza ko appuyer côté mosusu d'autres personnes baza ko appuyer côté mosusu na kati na lit o il faut koyeba ke tozala ba combattant traître pe tozala ba leader o bazali traître. Alors bakangaka moto loboko soki ezali na nzungu oyo kokuta moto okangi moto. Alors bana Congo bino oyo bolandaka biso chaque fois likambo ya traité de Nice epanza biso te mais likambo ya traité de Nice esengeli tofanda esika moko tosolola entre Monsieur Honoré Ngwanda, Docteur Mkwila, pe bandeko misusu koyeba eloko nini esengeli esala. Alors malgré oyo tozali koloba ke Monsieur Honoré Ngwanda abimisaki yango, d'autre part pour reconnaître que non, oui,
nabimisaki yango esengelaki te ke nabimisa yango parce que ezali code oyo napesi ba adversaire na biso bayebi makambo nyonso bango mpe bakoki koprofite. Mais soki Honoré Ngwanda yebaki ke étant ke ye soi-disant ndenge alobaka azali spécialiste en matière en sécurité, mais akokaki kobimisa babiloko wana te, esengelaki vraiment ke kosolola na kati na Nkokuto na Moboku. Alors eloko engindi na kati na diaspora ngana kosenga na ba combattant pe ba combattant nyonso tout. La meilleure façon oyo biso toko kosala, il faut ba débat ezala. Un politicien alingi débattre, un combattant alingi débattre. Alors tozali kosenga na sepela ki mingi na makanisi ya Babi Balokuna parce qu'il alobaki un combattant intelligent. Alors tozali kosenga na ba combattant tozala na maturité. Tokoma na ba système ya débat contradictoire. Yo olobaki boye pona nini na repousser ba argument na ngai na lobaki boye parce que na raisonnaki boye. Alors ceux qui parmi nous des combattants structure moko ezalité organigramme moko ezalité mutu nyonso akosala oyo ye alobi d'où esika oyo tozali komona ke ezali komema biso na mwa mabe mingi yango tozala ba combattant intelligent. Combattant intelligent azali mutu oyo agisaka par la sagesse, par l'intelligence. Mais combattant voyou azali mutu oyo asalaka ba analyse te azwi kaka likambo mbala moko ale a projeter directement benjir. Tokoma na système ya ba débat nde ekozala malamu. Combattant contre des hommes politiques, tobanda kosala ba débat dans les radios. Ceux qui tobanda kosala ba débat na katia ba radio entre combattants intelligents et politiciens, à ce moment-là, tu vas comprendre que non, voilà, ba combattants, ba amis, biso ba combattants, tous allés vraiment dans ba argument, il y a quoi pousser dans ba politiciens. Mais ceux qui tous allés ba argumenter, tous allés quand koloba o ezali na makanisi na biso d'autre part et kosungate. Traité de Nice et BBC Diaspora. Traité de Nice et comme ici batu binemi. Mais ngana kosenga na bandeko. Pourquoi tu veux la binemi? Mais esengeli to solo na yango. Honoré Ngwanda asali mabe abimisi yango. Mais totu na ye nano aya pe na débat na kati na radio lisolo. Pourquoi abimisa ki yango? Ezalaki rancune, ezalaki déstabilisation, ezalaki asala musala oyo ya aner, soit apesa na batu ya pouvoir. En ce moment-là, ceux qui tobengi M. Honoré Ngwanda, débat contradictoire na radio lisolo, tokoye baba propos na ye, soit na bimisa kiango, pona boy. Na bimisa kiango, pona boy. Alors, biso pe ba combattant tokoye ba na tango o tokokoma poto banda kotuna ye mituna. Alors, bande ko bozali kolanda biso na sengi na bino tozala bomoko, pe na sengi na bino bande ko bozali kolanda biso. Motonio surtout à côté ka congolais ennemi à peuple congolais azali ennemi à Congo. Congo ezali mabela bankoko na biso, Congo ezali esika biso to botami, Congo ezali bomoi na biso esengeli to garder Congo na biso. Alors na kosenga na bandeko nyonso o balanda ka biso na kati na radio télévision lisolo traître ya Congo toche mopanzi combattant intelligent ezali malamu. Yango pe nazali ko interpeller na bandeko mokolo moi samedi esika oyo réunion ya tous les combattants intelligence oyo bakokuta na Belgique na sengi na tous les combattants soki omoni ozali na bagage intellectuel to capacité ya ko défendre ba biloko oyo ezali kolekana. Voilà organisation kitoko oyo combattant intelligent to zo structure to yeba kino nani akoki kolekana na kati na média. Ngai DSV on azali ko yebisa bino. Je suis un combattant, journaliste et combattant. Soki nazali koloba parce que ezali musala oyo na salaka dans la télé, dans la radio. Donc métier na ngai mais un combattant ozali ko sala ba vidéo, est-ce que métier na yo nani moto autorisé yo que non, il faut obanda koloba.
Alors makamba Congo toko juger mon nakati na ndako te, mais toko juger entre les Congolais et les Congolaises. Yango tozali ko senga na bande konyosto eza bomoko. Traité de Nice et betisi biso mabaku, Monsieur Honoré Ngwanda meka ata moke. Oya totuna yo mituna ekozala malamu. Ke otika batu na suspense biso tolobi yo polobi. Biso tolobi yo oke osali video. Un leader azali nani oko solola na peuple na yo te oyo moni ke peuple na yo mais yo olingi débattre mais olingi ko répondre toujours biso ba congolais par vidéo. Alors d'autre part tout ça pour comprendre te travail nini oyo yo olingi osala na kati ya communauté congolaise. Ya solo bandeko wana ezalaki eloko ya mwa mokuse esengela kina beta mwa mokoroto pambate baye oyo balandaka biso batika. Ozali combattant mituna yo moko combattant nini? Ya Facebook, ya Skype, osadera na groupe nini? Fonction na yo ezali nini? Osalaka nini? Mais soko ozali noka combattant moko ba critique, mosala na yo soki ba tie vidéo, mosala na yo soki baza kopesa information, yo ozala wana kaka pona kokoma pona ko déstabiliser bandeko oyo bazali kobunda komba oyoyo mosala kaka kokoma na bekri ya mabe bozali na ba langue de venin oyo ezali ko décourager bato. Yango bandeko na kosenga bino bato bozali kolanda soki omoni motu oyo azali kobundisa combattant, mutu oyo azali kosala ba faux témoignage, bo comprendre que azali nani ennemi ya peuple congolais. Problème ya Monsieur Honoré Ngwanda na Tshisekedi bakoti sango na kati ya makambo ya Congo te. Pamba te ako déstabiliser liti oyo po na problème moko boye o ezali entre deux personnes mais yo ye nango po na ko boma milimo ya bato. Problème wana esengeli ko régler ngo en katimini au lieu ya ko bimisa ki motema wana ko boma lit pe ko lakisa bapaya o esengeli ba vérité na biso to makambo tozali ko sala. Ya solo bande ko bolanda ki biso na poko malelo to komi vraiment na suka ya masolo na biso ebeti sande ko moko na moko libakute mende to ko mama yele ndenge bande ko balobi combattant intelligent. Tous les ressources va combattre pas pambate ya ko lobaka te structure biso nyonso na mboka Bruxelles et sika autre ko meka ko tshaba structure nyonso tout pour lit na biso ekende liboso ezalaki toujours ya bino DSV Diana sur le faute de vous pertal penatiki bino bye bye merci.